nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota na bino pasi mpe mawa na république démocratique du Congo pamba te tokomona ete bato bayike mpenza mitu ya lisu kosala malamu te pamba te toyebaki ete mboka oyo ezalaka agressé to mpe bato bazali na kati ya likambo bakomi yeba lolenge nini ya kosangisa mayele na bango ndenge tolobaka tosombitela makanisa sika moko po ete toluka solution ya kopundela mboka na biso kasi okotala bato lokola beki mpe pola te na États-Unis d'Amérique bali bongo na susi ya mboka na bango mana na nga na kunia de langa bali bongo na susi ya mboka na bango okoyoka banga mokonzi na Angleterre ntango bokosola na mboka ya Big Daniel ngenda okoyoka mpenza ke bato bakodégage susi ekomi kopesa bango kanda kasi okoyoka mpenza mosusu baapea na bolema oyo moto nyama moto bolole akoloba makambo elongo bani te toyebi te mituna bino yali kosala to yali kosala te to pe kaka bonyama po boali bato boali kokumisa Chilombo to pe kaka bonyama po ete nazoyeba peza te ke ete na signifie ba congolais mosusu pe na pesa bango esika la bango pamba te na ta oyo Moïse Kongomani akoki ko sazarder kutu te ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe foku yo moto pe bakoko Lumumba Guillaume Ngangulao na tango mboka ya baningi ezali kopela moto. Est-ce que yo koyo kozala sem? Est-ce que yo koyo komona mabete ata ko balobi ete tomona ka mabete po ete bolingo to passe zipaka e moni selo kasi bayi ba Kongo mani bayikela komona bango pena babeli moto pamba te to ko talisa la bino ete talaleti mokola lelo Martin Fayulu Madida était piégé. Vous mona mboka ndenge ezo tambola. Donc on veut éliminer tout le monde pour combattre le pouvoir où ils ont déjà kokufa ou to libangolango. Le pouvoir où ils allaient déjà à Kokufa ou to bakoto tikino lelo passe na passe bato bakolunga lokwa basela kango ba débat bakolunga lokwa basela ngo ba débat que ce qu'on parti à IDPS lokola baza ba sauvagone bali bakuluna bali miyibi nde siko bango bakomi ko bima na terrain pour basala ka face ya ko torturer bato kabo ya tshela ngano ndeko mwasi. Ah oui, bonjour peuple congolais, j'espère que vous allez bien. Ngape naza tellement très bien angolu ya Nzambe. Bozo mona image oyo ezo circuler na CA ezangai moi balbina. Ezalaki lobby nazalaki na wenze epa ya mama capitaine bayo bayeba place wana bayebi na mona ibandeko na biso IDPS baye wana ba encercler ngai. Tozalaki na tournon na silisi na ke ko somba biloko akolia. Ba encercler ngai bazalaki à peu près 30 à 20 personnes. Ba betinga ko banda kuna donc je peux vous dire à 15 km. Ba obeta ya mabanga ya nini donc mutu nanga so ina lakisi bino nanzoto nanga mutu aoki oyo ka bien zate. Bota la kaka image oyo na se. Na kasumbalesa tozana ba autorité na biso. Na grand katanga en général parce que makambo ça concerné lisusu kasumbalesa te. Kinshasa partout ba autorité bazali. Na osenga na justice na biso soki eza justice eza bien. Justice na biso a Constant Mutamba. Eta lelanga makambo ba garçon bazala interpeller. Aner na lansaki alerte moko boye que non bande na biso baye ko benga nga eza pakala songolo boye bibino moko. Bomi sangi saki bino nyonso ba service na nyonso ya kasumbalesa tous les services. Bozalaki wana bolandi ngai ti botini nga na Lubumbashi na kinai na Lubumbashi Dieu soit loué na zonga ki na grade lisusu ya makasi na puissance lisusu ya makasi bandeko na biso bakangi ngai bandeko na biso IDPS bazolo bakeno ndenge oza katangezi biso tokoki ozala ba okoki okonza biso te oza mwasi oza katange eloko oyo eza eloko na biso bakasa eza permettez-moi aujourd'hui je vais parler de la tribalisme boyeba soki biso to bino nde ba tribaliste parce que bandeko na nga mikolo nyonso bayebisa nga na boya bango bo permettre na olo ba rapidement parce que ero partager na ba WhatsApp so jour message partagé parce que nazaka sayon eza na ndeko moko boye alobi parce que oza katangeza kokio diriger biso te boye na boye yo kani makasi boye na boye. Première des choses, moi je suis communicatrice privée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communément appelé CPC. Je suis la porte-parole de l'honorable Isaac Tshisekedi Tshilombo. Je suis la deuxième vice-présidente de la Ligue des jeunes Bals Bilanga, IDPS.
je suis encore une femme. Je suis influenceuse. On me connaît partout. Tel que vous m'avez ridiculisé comme ça. Service de renseignement, service de l'État, ils qui wapi. Ceux qui sont dans les Kambumoko, donc ils bougent budget na bino, wana bolambela mutu. Nga balbino, na sala bino tinini. Yo boyo kana ibisa bino. Vidéo oyo, bo partager yango, Kinshasa partout mboka mobimba ba mona yango esangai. Bande on a biso ya IDPS basalinga boy parce que je suis katangneuse. Donc il n'a aucun konza bangote. Ngana konza bangote. Ngana za la chef na bangote, je suis la deuxième vice-présidente. Donc ba chef nanga basali. Mais comment na bande on a biso balobi que non, baboy ngai. Je ne gagne rien à l'IDPS. Bachuma kinga bambeli, l'été tikala ki kimia ata réaction mon côté. Ah walisusu, babetinga donc nazana ba pota partout, partout. Oyo eza bambeli, onyo seza bambeli. Onyo seza bambeli. Zoto nanga mobimba nyonso na olakisa bino lelo. Zoto nanga mobimba, onyo eza bambeli. Pourquoi? Parce que moi je soutiens Isaac Tissoaka Chilombo, parce que je soutiens donc bref, parce que je soutiens Isaac Tissoaka Chilombo, bango balobi que non. Ngai na kotyo zala likolo na bango te, il faut na zala na se parce que parti na bango bamsusu bazolo bakeno bateka ki mapangu bamsusu balobi na kase kuna basufriraki, il faut baya komona bomengo. Ngai soki IDPS ezalaki na mopompa na lingana kendete. Ndenge za awa na Katanga, il faut biso peto tozo to lingi fachi, to soutenir fachi na parti na ya pouvoir. Na soutenir ka fachi butu moi, na la kate. Ba montage biloko nyonso na mega nanga propre pour na soutenir fachi Mukantombolo. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je suis tel que je suis. Ezata na effort ya mutute. Mais lelo bo salinga boy. Na oluka justice. Justice a kasumbale sa so ki osali elo côté, on va se prendre en charge. Nazana bana, nazana famille. La politique on discute. Politique est ça oyote. Ko so na banzela ko sala na boy. Donc bomi moni. Na tikeli biloko justice. Justice ayebi mutu na mutu nyonso ya salaki. Nazalaki lobby na service de renseignement. Et mon aki ndenge na bana otanga makila. Na boy ko kende hôpital na kufela na ndako. Ce n'est pas par manque y a possibilité, je refuse. Nazo zela réaction à ba autorité na biso. Nazo zela réaction ba autorité na biso. Circe. Bosali sangai. Bande ko na ngai ya Katanga, je suis ignorante parce que na bana soutenir ba ignorant. C'est pourquoi aujourd'hui je suis arrivée comme ça. Je demande un peu quelques aides des autorités bo aider ngana samba na bato oyo ba yebisa bino. Est-ce que c'est normal? Na mboka nini basala makamba boy? Est-ce que c'est normal? Des progrès azali ko sala bato mabe. Tout est ko la sabino ay après c'est penge. Après c'est penge mon côté to la sabino ko to bango bazo kanga kana bana bato ya basi ko vandisaka bango na ba mombela limité. Bolandeki mboka mombalangalie ma wapi ndenge bato bazo déplorer babandaki ko yebisa constamment ma ministre de l'action intérieure. Ainsi la justice. Babane ko yebisa kaye. Comment du progrès zo sala mabe meto moni bisika bakangi du progrès te. Plutôt bazo la tsabango bateni, plutôt basa ko encourager bango basala mabe. Moi na moi si violation ya lolengo akotike bolumbu ya li moko te na tango pe ya élection totale saki bino. Batika ka mama moko pe bolumbu. Comment mboka ko kotambola na boye bozo ko kelo kote me bolingi batu balo bate boza ko intimider tout le monde. Oyo mboka nini? Oyo mboka nini? Bandeko langa ba congolais. Alors boye batu bo soutenir. Nga batu ebele nazo soana bango na za ko yebisa bango ke. Soki la zo soutenir nanga te c'est parce que nanga ne mutachela biso virus o. C'est parce que nanga makambo azo sala lelo akokai ko sala ngoyela ba congolais. Pona koloba ke peut-être la banga ki po ba ko sala nga mabeto ba ko bomanga. Mais bandeko langa ba congolais bo soutenir nga ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bazwaka te. Mutazwaka ezali Martin Fayulu Madidi. Mbelelo lokola nanga zwi kanza ya kobunda. Lelo ba kongo mani balinga ba soutenir nanga. Mais loko tozali koboya nanga parce que nanga zali koyala ba Rwandais. Nanga la makasi te nanga bazape ko utiliser. Bazali ko utiliser bango pourquoi? Parce que balingi te basomba biloko la biso ba congolais. Ba moni que soki basombi biloko la biso la voie normale.
bakomisa biso riche biloko za ya biso moko mutazo bulele yo oh bandeko la ngai tozali ko mobiliser ko sensibiliser ko conscientiser ko sala éveil patriotique pour la kolongola peuple congolais na bolema pa deni na ngai pour la ko éveiller conscience ya tout congolo telema mundela lobi moya somba biloko e pa la biso ezate parce que soka sombi biloko e pa la biso biso toko industrialiser mboka toko koma ba riche toko sala posa ya mitema na biso posa ya mondial ezali ayiba ka minéraux na biso par nous assassiner donc il faut bomaka biso po ya zwa bomengo la biso alors moto abongo posa ko acclamer pa na boso betele maboko JKM le number 1 océan de la presse congolaise Gauthier Boulay moninga bato ya JKM Maman Célestine na France papa Michael maman ya moto mochali mosema mité vous croyez que biso tozo crier en fait parce que tozo mona mabe ozo na mboka na biso assalamu alaikum mama jawa pe ba misimo na South Africa na mboka ya Kilompi tozo mona makambo ozo ya na mboka toza ko comprendre qu'il faut faire beaucoup d'attention parce que maltraitance aboyo di progrès au sala justice ezoko kabangote pour la nini basala kati ya pouvoir alors faut biso to sala face na batu ya mabe bongo oh bazali koya pour la koyede te mais bazali koya pour la ko assassiner sur le peuple congolais ba on peut comme sur bananga ya mibale alors to koko pesa bango nzela te mes frères et sœurs congolais nanga s'il venait seul avec nos frères congolais mais on avait déjà laissé les chemins hein? Mais nanga vit avec nos tueurs les gens qui sont en train de nous assassiner nous piller to koy konze babilo ko ana te parce que ceux qui te bundi te mes frères et sœurs congolais boye ba ete to kozala ba nyama pe to kolela et puis ba ko bengala ka biso partout au to kozala batu ba ko yokela biso ma ba kozala te parce que ba ko mona ke wala za péninsule ba osala congolais pour abundela mboka la ye faut vous croire que mindele ba olingela bilo boule te là où vous êtes ba ko bengala biso po to zonga la mboka to ya ko bundela mboka parce que to ko kozala ba fainéante ti lelo to ko kozala batu moko to solo ba trop mais to za ba insensé tozo ta la gravité te ya patrimoine ozo kele to ta la te lolenge mindele bazo sasene so baza ko yiba mondela zo boya somba biloko la yo azo ko préférer ayiba yo mais ayiba yo ta ya pamba te mais aboma yo de makila la ngai esele musala pona tikele nzela yibanga oh après tozo sela ngo pe débat après tozo sela ngo débat ah atako poto za rapper mayela ngo le kabiso toko sala sous débat na biloko Congo to photo bundande biloko Congo faut ko benga na Félix zakati ya Congo na banyama na ye wana tambola kala bango na bitulu tulu na ye o acheli batula nzela ba rebelle na bango oyo basala bande ba milice na bango bangwana bazo ko busikela ka bato tala nde basali moi c'est la 21e siècle blague avec une femme ko sambwisa ndenge wana. Est-ce que c'est normal bongo bateau na ba vivre bongo bateau na ba pesa bango maboko bako pesa bango maboko te mais si on n'accepte pas que nanga ya parce que nanga est avec des Rwandais nanga la semana e mindele pe nanga nenga sala ça déjà mokufi parce que après c'est bongo ka nzela mais à ko servir na rien c'est ça que buso ba congolais bunde tumba yo bongo la bandeko na yo. Il fallait dire tout aux Congolais, les Congolais, ils n'ont bunda. Donc, on a Félix. Pourquoi qu'on repliait pour que le soit kaka Rwandais étranger au balingi binoté? Pourquoi qu'on s'associe là, on peut pas mboka boko de sabango. Na moni histoire va Congolais bobunga histoire, hein? Histoire se répète. Histoire se répète. Hein? Et c'est pas Congolais bango baza makasité. Mais toko babimaka awaye. Est-ce que les Congolais, vous croyez que les Congolais sont capables de défendre yango? Et comme est-ce que les Kamani, et comme est-ce que les Kabwana, diviser et côté pour qu'il faut pas ça la biso bongo. Il faut pas se diviser. Il faut Félix ait le tribalisme. Papa, oyo mususu balinga ko soutenir yete. Nous on ne soutient pas Félix. Personne ne peut soutenir Félix. Le bas mutuana habité. Le pape Moutouala c'est qu'à abonné dans l'océan du Congo. Parce que quand j'avais parlé de Félix, Dieu m'avait révélé qui est Félix. Yota Mousso Bane Gobete la Félix Baboko. Bana Koumisa ye. Obana le basa mona mboka to tika ye. Mais biso to ebeli kaba Félix kala. Kila medjeta to to mankale ko to bokya ko ne fa pekata. To lo bali kaba Félix kala. Pour la côté la batouke a ko aider nation te. Aujourd'hui
mpo na bolingo ya mboka yango ngai eloko nayebisaka président Martin Fayulu Madidi. Président Martin Fayulu Madidi océan zo yebisa ona yebi ke kokomela yo parce que otalaka parce que oyokaka. Eza la biloko lo sote akondima. Ondima ka bato église ba rendre ka ridicule. Oti kondima ba sango ana 2023 ba rendre ridicule. Oyebi lelo soki pe ebele bato bazo tourner contre yo. Bazo yo ke lo li souster parce que pour la bango bazo bon on dirait que yo pe muto so ke na mboka na ndenge moko ya kolalisa. Dans le sens que ozala motema mawa ya kosunga. Tango bato na bazo ya ko benga yo. Et reste ba ke lelo. Bravo président Eli. On comprend quand même quelque part chez la bango. Pour les lots bateaux, comme le Cambon, la bango, il faut pas Martin Fayulu Madidi. T'organiser le comment il faut le Martin Fayulu Madidi. Basa là au piège, balati bilamba Félix yoye. Vraiment que Dieu soit loué. Et le ko yanzambe zaka yanzambe. Ya bateau zaka ya bateau. Yango plein la bango le échoué. N'a parlé du peuple. Yango plein la bango le échec. Parce que bakoka ipe ko saloma be attention, c'est ya zoye bisa attention la biloko wana. Ko kende kutu te. Ezala taba masolo bango bakobeta pour la mboka n'allez pas mobiliser mboka yoka passe ya peuple la yo pesa moya encouragement mais kokende na ba réunion na bango wana te muto bazo lukeza nde yo parce que bayebi yo na sima na ba congolais bazali alors bazo luka par tous les moyens pour bakotisa yo kaka na Félix ezala ta bovandi sika bongo bakanga photo basala ba diabola bango basala kaka po peuple alemba yo. Mais Dieu est bon ezo simbate comme kalisusu kokete za la sangwa bengi yo kokele susu te ezala batu ba lika kokende te parce que soki Félix alingaki encore koyiba mapona mite encore bon ba congolais. Vous croyez que Nzambe oyo absa anyokola ka kayen po bomaki abel Nzambe wana zala bolingo te le créateur de cieux et la terre. Nzambe oya tika Judas katanga tanga. Vous croyez que ça l'amour te biso tokoleka bolingo ya kolinga Congo, il faut Félix ça la pini lo lenga zo kende. Biso nde to bundela mboka la biso. Wambola liwa we mongola ngaki. Alinga ibokonzi. Ali ya bokonzi na ye parce que ça là qui destiné pour la yete, ça là qui paye la yete. Maïbi biloko buninga, il faut mériter à comme Caïn era vagabond. Il faut mériter le ouais Judas. Parce que tant que tozo lo baboya azotia mato imangonga azotindela batu batu na yepo baboma ka batu. Azotindela batu batu na yepo basala ka batu babe. SB batu na bakele na estate. Bakele pe kula ko sofe baninga. Tande nanga bomba congolais. Tande ba Rwandais ba bomba congolais. Tande bindele ba bomba congolais. Nana zo défendre bango. Makile ba congolais wana. Yango tozali ko senga la ba congolais. Bino bato pe bozan nzinga ya président Martin Fayulu Madidi. Il faut pas boye basake batolea ko accepter ba biloko. C'est quoi soka kenda ki piège ba tchele Martin Fayulu Madidi afai na kitela kufi bino sko bonga bolo bani. Boza la kapé bato a vision moulayi. Boza la kapé bato bomona kesaka te non. Azali etinda mi ya Nzambe, aza na plan ya Nzambe, aza na contrôle ya Nzambe. Lelo batu ebele à partir ya basango tango ba ko benga Martin Fayulu Madidi kotika bongo te yaka kokota l'élection oyebi président perdant batu ebele hein parce que azo que l'élection est moko sa ba député suka lango suka ki wapi ba lobby mbombali la kobote masanduku ye moko ba loba la poche ya zoba ba kontsaka ba lobo ko ba mi balete il faut enseigner bino bato bosa nzinga la ye. Il faut pas bosser avec l'eau pour la kosala. Et là comme ça bon ça les mon compte bon rendre mon compte ridicule. Et Dieu est là merci. Parce que la bête qui moi tout peut la ndenge ya mai kaka papa ngba da tikela ce système na moni président azati. Les longa la soka tama ba pasteur Jibana. Depuis qu'on ça moulou ba lemba moko. En tout cas vraiment c'est malheureux hein na mboka la biso hein. Mais président, il faut se méfier au pasteur qui gagne. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des pasteurs. Au banini, Félix est assis sur les camions de Ngazalaki. Et pas naïo, ils ont défendre le patrimoine parce que tu es soldat du peuple.
Tu as été élu massivement en 2018. Le vrai élection est ça, mais il y a une unité, il y a des Congolais. Et tout ça, Félix, ba Vital Kamerhe, ba piétina yango, ba yebi loko ba sala. Donc yo za na okutu kuna te, poko koma na ba réunion na bango te, okoke na makambu na bango te. Oko siso jabango boni sisa na mbimbo fuleja la tinde. Okende makambu wana te, kokuta na ete bazo lukale ba Emilio yo. Parce que bango basi basala ki ba chapeau yo sur Félix. Basi basala ki muto ose loko te be ba continuer ko soutenir yo. Et on dit quand les Congolais me soutenir Nanga, tozo comprendre. Mais le tozo boya Nanga, ezali parce qu'il y a celle de virus. Ce qui Nanga yaki yeboko pour aboma virus, le quoi yeboko azo antidote nango. Tonga totikaye. Mais le coup la Nanga ndazo yala bandoki o balingi biso to progresser te, balingi mboko se développer te, balingi ti le 21e siècle to sala ba umbu, yango ndo boni to boyi yango ba maman missionnaire le tozo boya Nanga yango na. Nanga c'est un véritable assassin, cochon. Un aventurier, rebelle, il y a le Kouta. Parce que Nanga Bundarate, ba Rwandais, baso Bunda, baso Swamboka, baso Boma Congolais, à travers mon Congolais. Ndenga Boma et Liboso, na 2018, aso continué ko Boma. Alors, Moutabon Tokolinga été. Maintenant, je n'ai tourné mes souvenirs vers vous, les Congolais. Ba Congolais, Bosate, Poto Bunde Tumbala, 4 villes province à Kinshasa. Et le côté est au Sangabino. Quand tu as interviewé oui, Mbote, messieurs les journalistes. Oui, Ngai Nabengami na combo ya camarade Herman Nzita, coordonnateur et à Ligue de jeunes SID Tchango. Voilà. Merci, coordonnateur. Je suis le président Eli Martin Fayulu Azaki Bongo invité. La messe au Bassango, Bademi Sango, Bapoliticien, Bassanga, la bonne Zaki na Paye du Péco. Parce que nous avons beaucoup de naïe, et salut moi nous. Ok, monsieur, il faut que tu aies Martin Fayulu, Ndenge Kakazalaka, moi na peuple, Ndenge Azoko Pesaide, il y a que tous à la bisognos tout ensemble. Na mot d'ordre où tu c'est la cohésion nationale. Lobby, tous à la qui na réunion à bureau national à Wana siège. Et que le président a fait une invitation par rapport à l'activité, soit dans la messe, ou dans l'église, ou la lelo, le banda ya palais du peuple. Le président peut ayamba ki yango, tout solo la ki yango, malamu, tout ça qui va disposition nyoso. Et puis, pesa ki biso pe place, ce qui le président a commis, tokozala na simanae, plus ou moins il y a 10 personnes parce que batu bako izale belé. Donc dima ki yango pour que mesi wana ya pe ki mi ekota na mboka na biso. Mais inquiétude ezali que lelo en tant que protocole parce que parti eza na administration monene. So tindaki chargé à protocole na biso, bazalaki plus ou moins il y a 3 personnes bakende ko mona place oyo ba pesaki mona mboka Martin Fayulu. Oui, na arrangé à liboso oyo bakoyamba ba invité nyonso ba pesaki pe mona mboka Martin Fayulu akozala liboso bataki ye na suka kuna. Alors protocole na biso batuni alors bongo 10 places ya bat oyo bako accompagner Martin Fayulu. Balobi 10 places wana bakozala awa na sima. Ce président azali boso 10 wana bakozala na sima. Et kufelite tondimi yango. Alors to bongami awa ndenge bomoni to lati ana emblème ya parti na biso biso nyonso to bongami. Tozalaki kutu ebele toza ebele misusu balobi lokwa bazé ebele bakozana bango na sima kuna. C'est pas un problème. Alors to commis sur le lieu parce que activité fallait banda awa na 10h. Président faut comme na 10h mais biso to avancer to pe 8h. Alors to moni ba place au fallait ba pe sa biso ya 10 places. Protocole oyo to solo la ki na depuis butu ayebisi biso 10 places yango oyo. Mbala moko to mona monsieur moko aye wana alors que 10 oyo ba place oyo ezali awa bino bokozala awa te mais bokovanda kuna na sima oyebi bino moko mboka na biso ndenge ezali. Alors na sima kitso batiki e bapesi président eza wana mais na sima ya président batie batumi bale moko wana balati ba veste ya noir to ici bango ke botelema awa eza place oyo ba réserva ki pona biso la muka balobi te biso to kolongwa te ata bobengi na ata biso to tikali awa to eko tuna batu wana mi bale bavandi na place na biso baza banani baye kolandela balobi bango bazali batu ya service ya gouvernement batu ya suminwa. Or batu ya suminwa kozala à côté na simana nyonso eza bango mais biso le président Martin akozala liboso
biso peut photo cha mutu na biso na sima na ye président ko yuko zala na besoin ya mai akoyo zala besoin ya papier mouchoir akosenga na sima na ye mais na biso na oyo ya 10 personnes bo zongisi biso kuna na sima ya président Martin Fayulu bo tiele sous service ya sécurité ya suminwa maintenant président aza vraiment akozala na mutu te na sima na ye nde tolobaki boye président aza respecté te alors tomoni place na ye koki kozala te mieux vaut atikala nanu soki babongisi akoya mais soki babongisi te place ya chargé na ye o akozala soti biso tokozala na sima na ye soki babengi biso te tozo place o bapesaki biso wana vraiment tokokende te donc c'est un peu ça comme éclaircissement ya kolobake na minute yo président akena no te tozana ye na siège awa tovandi soki ke ba place o toyokanaki ndenge tosololaki na protocole lobi lelo fo ezala soki bapesi biso yango ndenge tomonaki ceux qui peuvent passer en côté na bateau gouvernement to tikeli bango biso to tikeli na ndako donc c'est un peu ça. Merci maman. Vraiment eloko kala osenga congolais ala matoi totoi oyo kaka bokula kaikala totoi o kaka ba congolais sengeli boyoka la chabienne bola muka papa le frère de maman Clarisse la Canada ba maman et ba papa et vous êtes tellement nombreux bola muka bocha misolo qui chasse pe la moto. Il faut te faire taire bateau baso mona lokwa bangonde bazaba konzi bangonde bakoki osimba bangote. On ne peut pas laisser les Rwandais venir encore nous tuer dans notre Kinshasa parce que baso lingande ba kita boye ba ke bango lokola baso la posa ko kita ba koyoka Félix T. Mais maintenant ce ba Rwandais ba kiti c'est ça le problème boko bunda ndenge ni so boko kate bitumba ya bino na bino boko bundisa tous les bateaux baza sima ya coloniser Congo. C'est ça que je vous demande. Bon, ça la pose à Congo, moi. Mais complot la bino. Et qu'on s'y batte parce qu'il y a Nzambaza. Bravo la présidente Eli Martin Fayulu m'a dit Nzambaza lui ko batte la yo. Par kozwa kayo te. Soko yo kila ki bango cette fois-ci Nzamba kozana yo. Le prophète Michel a kotambo ala yo pour la repérer ba directive. Pe biso boko tozala pour la ko veiller à tout moment. Ya ko betaka mbela parce que to ko linga ba congolais te ba o quand même bazo peser ba boma bango si facile to ba sala bango likopa la bino échoué ba faux pasteur boya ki la cop bozo lia mbongo po bo Emilie Martin Fayulu m'a dit ya botala kapelo comme ça bo sala est-ce que wala nde bolingi mboka la bino comment boko bo teka bino boko komi teka boye o to eka poto dénoncer ngwana. Merci na ba programme Angola no bon dia botard de bonheur TR monsieur Kokome la bino Mamour d'Angola la mokitene Florence Matondo Mido merci na José Lomams bo tellement belé Valérie Petelo Maman Bonheur Maman Jenny Zemanga to mona na ba mama ya moto mojali ba mama missionnaire to benga na poete to sunga ekolo wa biso to ala besoin ya mbongo basala ka soulèvement sans mbongo te soki mbongo ezali ba petit ba kobanda ba action tozo keleka pour la kosunga makambo kozala nango bien pour mboka eza ya biso. Les jaloux vont grossir parce que mboka eza ya biso mindele boko suka po Congo eza ya biso moko. Merci na Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape J directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi pareil monsieur babiso personnel de Brino moi na mère de Brino en Autriche toi na posala yo équipe pour la temala ngala kunya de langai hein ya Nikota Mutunga bino tout Lik Makalaki prisonnier de Jésus, Jean-Jacques Yana Mboka Yanga Mokonzi, na Big Daniel Ngenda l'Angleterre, en tout cas tous na posa la bino, bo téléma, bato bolingi révolution, bato bolingi bo soutenir Mboka la bino, bato bolingi tout ça la guerre. Il faut biso tout ça la front la biso pona ko ningisa banguna ya Congo qui vive la guerre en RDC, qui vive la guerre en RDC, qui vive la guerre. To senga loi pona mona moisol. To senga justice pona mona moisol. To senga justice et salama. Pomboka batu bakoza la jungle te tango ko keloko te bye.